ndeko na nga na lingi oyo aza motema azoyoka liloba oyo zwa telefone benga ndeko na yo poto biyaya nzamba pambola yo pona oyo nyonso tu yo sali pona biso me banda lelo yaya oh metala bobozo seka nini donc bino bozo ndima te ke mutu akina kotindela mutu apoto mbongo te yo kamata kaka mukolo mususu $100 to $200 change yango sens tindela yango ndeko na bino wana kokama kutala bi otindela nga mbongo pwani azomona ngo neti te nga nzamba pamboli nga nde yango na nga pe nalinga na pambola yo merci akopesa yo mingi bozalia na bokomi na poto tende yango na bosakana na bato a poto basalaka mbongo ya pasi ba mentalité na biso faut changer bino bozomona yana bino wana azana poto akomi nzambe na bino boko bomisa ye avant po nzambe na biso nzambe ya nzambe po nini bata motema malamba umelaka na mokili nana ebiso ndengwana bata motema malamba umelaka na mokili me ye alingi kozwa place ya nzambe ndengwana nzambe asa nini agogoli na sisaki te ozwi mpenza telefone po place wana bokataki ngai obi yaya tozoyokela mawa mingi mbongo na bino wana kufutela ndako kolesa bana yaya soki posa na yo na motema ezali mpono otindela biso eloko wana ndeko otinda me komona ngo lokola obligation te ya chaque suka sanza il faut olesi bato apoto okamati otieli biso carton ya soso et pas boye nanana ce n'est pas bien et puis yo pe banda bosu bozwa mpunda na bino na poto yo linga kosala musala te ozomona teke mpunda wana nde mutu abebisi makambo po nzamba lingi oyo atie katikati na yo esani ebima me yesika sikoyo akamati oyo eza kati na yo nzamba alobi ebima ya alobi ebima te sika so nzamba osani agogola. N'ayez pas l'habitude de prendre votre famille en charge. Il faut aider votre famille. Ce sont deux termes différents. Ko aider elingi kolobani. Leki na yo soka za kotanga na université. Ko futele Minerva les amabe. Yana ngo mabete. Mais soki université sili bino na ebosa nini? Boka bwana. Petit, chike vide, luka bulo, kende salama makamna bala no mwasi no mususu yo gang ya film ubaleli mwasi hein ufuteli mbongo ndako mais finalement qu'est-ce qu'il y a là-bas ya kosani abana ko sentelaka yo bana basi po yo latisaka bango ebi bato musondire molimo wana posséda bino bokoma pe embrouiller bokotisa bato musuna ba compte na bino o bakoyi kozala te. C'est un culte de pesa ngona mutu. Leki na zo kalaka banzazi awo ana kombo na yo. Wa sere o zala calme. Via le baka tinda yas moko boye. En tout cas yas wana so ekomi yonde mtu kozala gérant. Tala zo bangwa mwasi pe ondimi na yo ba batre yo na biloko ya mobali wana te et puis mobali yango nde mobali ya malonga ko vivre na ye ata yo mo. Yatuni yoko. Bana basi bola muka. Tokomi na Deutéronome combien 12 hein? Vous observerez, vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en reprocherez rien. Biloko nyonso oyo nzambe azali kolobela biso. Il faut to mettre yango en pratique. Balbi to soustraire loko moko te pe to bakisa pe loko moko te. Oyo nzambe alobi sala osani. Oyo alobi nzambe sala yo lobi na sala me. Ozo koti na makam.
nzambe soka pekiso eloko sa nini boya na yo lobi tozalaki na réunion na ba jeune sœur nalalaki bien te wabi na bana mibali na bana basi hein? Bana basi baza ba ninja moko ya kosakana te so tali misu na bango zotalaka bana moko bien mendeko na nga makambo toyokaki lobi nga place nazalaki ebimisi nga chair de poule suki ya mutu nyonso to etelemi me namoni misu na ezotalaka bo makambo yango nini naloba na nga te wana yalaki nde mpo na nga mpo na koyebisa bino ke basere mingi na bafrere mingi bobakisaka makambo likolo ya bible bible epekisi yo kosala boye te me ozosala mpo mena yo moko ya koexplike cause oyo ozosalela likambo wana ce n'est pas juste so balobi no ekobo eza mabe osani me mingi boyaka awa osalaka na yo yango sans problème oza mpe koya awa motema na yo etikala endurci me sika sikoyo oyebi ke péché ya motu esala nini ekende kotelemela ye na liboso te sika sikoyo yo kokima église oyo mpona kokende kosambela na baeglise mosusu ozoloba nini bopakolama eza te yo nde moto eza impure kende kuna omoni ke la plupart mpe ya bandeko mosusu oyo balongwa awa nga nakutana na bato ebele namona moko te na voiture nga biolongwaki mpa na biso mpo tokangaka yo me kote oyo nga nakanisaki osozwi mercedes moko boye na boye koabandone baassemble ezala mpe libabe mosusu elandaka bato soki nzambe atindaka yo nde awa yo na lulendo na yo lobi mbo namona kote kuna bona bolobi bamakambo ebele okeni okosambela epa mosusu nga ça ne me fera absolument rien donc elingi koloba nini soki tolingi tokota na présence na nzambe nous devons avoir le temps ya koadore nzambe mingi c'est pourquoi avant parole bandeko ifo bozala na habitude ya koyembaka makasi kotombola nzambe na lolenge moko akosakana te alors wana bozali kofungola nzambe mpona kokota dans les lieux saints ntango moteya koya koteya afungoli munoko na ye bino nyonso bokomaka ba alléluia ba amen oh gloire à Dieu en tout cas liteya wana etutinga lelo mate ezotuta bato te pwani c'est puisque biloko nyonso tu bato bayebi na bango te. Nous avons parfois les gens qui nous chantent eux-mêmes baza na bango pire te babanga na bango nzambe te sika sikoyo ndenge ni banzembo wana ekokota biso na kati na nzoto na biso